Oui, ça peut être jeune garçon, boba lava. Bon, nous la 40 ans. C'est plus ça, mon sinayo. C'est plus ça, mon sinayo. Ça les va bien, ça les va bien. Ça les va bien, ça les va cadeau. Cadeau, on est web. Au moins, comment les locaux n'ont pas pour la super, il faut boire ta moine. Ne pas la soumettre super. Bon, soit comme on a dit super n'engeni. C'est qu'il faut pas na 10. Yo comme na 40 ans, au Bali, Moana, à Botami, une année, ti a qui nous a diplôme, a comme licencié 24 à 40 plus 24, ça fait combien? Ouais. Ne problème ya kumba mariage, moi c'est ko la talati kitoko. Au Bali yebisa pe moi c'est que no o lati kitoko et bongisio. Au moins moi c'est mususu lati pantalon. Au moins que non etengami. Eza bien mbala zo bima boy. Ko la veste, eza likolo, o bongisa biloko wana. C'est très important. Je souhaite que les jeunes gens se marient, qu'ils aient des enfants pour toutefois éviter l'impudicité. Pasteur balate baza exposé na impudicité. Nanga mo pe na mitina. Nanga mo pe na mitina kati. Te ba kombo pesa maka. Param ne oza bozana komo ne oza boy. Lucas ko kombo di ba maman général baza. Param ne oza bozana komo ne oza boy. Lucas ko kombo di ba maman général bazali ba maman colonel bazali. Biloko il faut éviter on anda. Yango wana c'est plus sa maman na yo. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Papa oyo nini omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo to jeune garçon mo kaka moko olemi papa limbisanga mpona dérangement biso bagene mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace. Et le silence démarquable. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022 Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle, Aqua pour la hémorroïde, Acacia pour la prostate, Awika renforcé spermatozoïde, Iba pour la colisanzoto ya papa, Arariro pour la infection, Ahmed Azo soigné, Dr Ahmed Azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïde, diabète, hypertension, hypotension, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138.
Bienvenue dans votre émission Analysons tous ensemble qui est présentée par la vôtre Sarah Tola. Comme invité spécial Nabiso à chaque jour le docteur Patrick, le prophète Mobi qui s'y bénit du ciel. Naye, Toza Kolobela, grand thème Nabisoya, le combat spirituel. Combat spirituel, est réel et ça existe. Ni fait le zalaka, lola pe zalaka. Oh, eza nature, eza mécanicité, ça existe. Alors, on a thème Nabiso lelo tokolobela, ba facture, tokolobela facture et discussion. Il y a ba facture, est-ce que ezalaka biblique, ba facture à libala. Ndenge ezalaka ke famille komi facture et pe sikuna famille wane ye bandi ko discuter, est-ce que eza biblique? To eza biso moko bato. Nde to sangana to sala ba facture à mabala. Toko découvrir en akati émission oyo ya analysons tous ensemble. Toko lobela pe likambo ezalaka ke papa bala mwana. Te avant zo mwana na efa bala ye. Est-ce que ça biblique? Il faut bala bembe. Est-ce que ça biblique bandeko? Toko lobela na ba conséquences nango. Kobala mwana, kobala bembe, ba facture à mabala na ben inconvénient nango tokolobelango na kati émission oyo. Alors yo mutokoti mutaliboso partager na 5 groupes. Na yebi ke bozara na ba groupe ya sexité. Ba groupe anyomi itité ba groupe bokota kota tchana 5 liens na 5 groupes. O partager pe na ba relation na yo. Oye o che like na yo, o commenter, o tiki motuna na yo. Voilà, merci beaucoup naba sponsor nanga Majab Gospel, Azir J Magic Adassa. Merci pe naba partenaire nangai, hein, Papa Roy, na maman Mariam Bondo, 16 ans de mariage de fidélité. Merci Nabino. Merci na tata po Fapekato, ma grande sœur chérie. Merci na papa Diego Melito. Merci na président Charles Tamboué. Merci na Jenny Bet Industriel. Moi c'est à Pembe. Merci na maman Gina Amatou Motema et papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Merci na maman Madolelo na Germanie Motema et à papa Samuel. Merci beaucoup pena. Amelia Mweba et à Orlando Domingos depuis Japon. Hein? Bah, merci Nabino. Merci na Montréal, derrière la caméra, bon délivre, bon seki. Merci na président Bébé. Merci na Sol Mbemba. Merci na Makiala Kumba. Merci na Ozia Massamba. Merci na Murphy Andrea. Merci na Bandekonyo Sokozawana Angelo Karwan. On a ba commentaire. Merci P na Eliezer Kanou. Merci na Sarah Abwele. Debo Bouchab officiel. Merci na yo. Merci na Clara Fikiaou. Merci na Celia Kike la Rose Bonga. Merci na Pamela Kabeawetu. Edwige Yabakala la merci na yo, merci na papa Eti MK, merci beaucoup na bandeko nyonso, maman Mapasa, hein, maman Mapasa grande sœur, merci na yo, merci en tout cas na bandeko nyonso Dalia Onyema, merci à toi, pour partager déjà cette émission parce que awa ils ont des leçons ya vie pour na ko bongisa mabota na biso. Voilà Montréal Funguela biso plateau, j'ai dit bonjour docteur Patrick. Bonjour maman Sarah Tola, grand esprit, première dame, future députée. Atabat Pazo Lingate, mais Biso Tozoloba. Et la Bible dit Dieu confirme la parole de son serviteur, même la prédiction de ses envoyés. Amen. Atayo beaucoup postulé, peut-être banana yo bako postulé, au monde qui n'a pas oyo ekolanda yo. Amen. Yo ezakelo koni. Yo ezalaka yo na mobali na na bana yo. Ndeto baka Nzambe apambola yo ezalaka oyo nyonso to ezo entouré yo. OK. Voilà. Nzambe apambola bon délivre na sima caméra apamola papa Diego Milito apamola ba abonné nyonso o bazolanda biso avec attention avec fidélité nzambe apamola bango nzambe apamola ba onyonso ba komantaka en bien na onyonso ba komantaka en mal na onyonso pe ba fingaka nzambe apamola bango. Merci beaucoup docteur Patrick. Voilà to bandi vraiment émission na biso parce que to roki mambango na tango lelo eza férié. Mais to lexa férié na biso bongo te il faut tozoa ya motuya na babone ya Sarah Tola ba sepela. Docteur Patrick avant na kota na baptême na biso o na uti kolobela wa na kolingana no o expliquer bandeko ba kotala. Toza na combat de mariage hein bandeko toza na kata combat de mariage o ebosomo na ba titre nyonso to uti kotangeza ba sous-thème. Le grand thème na biso eza combat spirituel, tozolobela combat de mariage, tolobela ki ba combat de songe, combat de naissance,
totikali na combat des étoiles mais tozana une étape à combat des mariages bipa iwapi ba foyer beba batu bakufa ba divorce salama bana bakoma ba chege pour na combat des mariages c'est très important sujet. Docteur Patrick, pourquoi ceux qui moi c'est à Bali voilà ça voile. Merci beaucoup nako lubanan boye le roi toza férié lelo ba papa ba golambela pe ba mama ba papa ba sape misala lelo nan ba va na bandako ah ba papa ba sape misala lelo ba sepelisa ba mama ko bimate va na ndako yesu betsa pe mama tout na combat de mariage na combat de mariage premier monsieur za premier promenade ah papa moi lingosa kota musa mama te babi mape be promenade ba kepe na moi parc ba kepe ba vandi pe ba kepe na restaurant yo li aka fufu mais mape mama na restaurant lelo tika bana nan bana batikala bana bazaki te na yana libalo yo mbe banaka na sina kende soki na vanda kaka pona bana te o vanda pona mbali changer langage ko mama. C'est ça le grand combat des mariages. Navanaka pona bana, ovana pona bana, te bana bazaki. Kanisa lisusu. Bible zo ba ki no souviens-toi de ton premier amour. Amour alboso dans l'Apocalypse. Oui, dans l'Apocalypse chapitre 2. Bible makabwe. Premier amour ezalaka. Tango no benge bébé na ninga solo. Oki peti ke non, ipe azoni sipe bébé, moi makila nzoto eningani tambuli. Et kendo ape amour wana. Nde problème ya combat mariage moi c'est ko lata lati kitoko mobali yebisa pe moi c'est que no lati kitoko et bongisi yo au moins moi c'est mususu lati pantalon au moins que non etengami eza bien mbala zo bima boy ko la veste eza likolo bo bongisa biloko wana c'est très important. Oui maman ça ba to zo benga moi ebele pona makambo oyo mais ba to zo lo bakaka bo bongisa makambo to zo landa. Maman Sarandinga zo annoncer obi ndezo annoncer pour matba ozela likamezo yaka to ozela makambo maman Sara lobaki ah yango. Alors par rapport à la question na yo tuni c'est très important makambo voile wana tout monde na Bible na Genèse chapitre 24 Rebecca tant batu ko balaye et pas l'étendant les plus anciens bazo ya naye vers Isaac et sika Abraham azalaki pour Abraham mutatinda ki bango Isaac akoma derrière na 40 ans. Na oui ça peut ba jeune garçon boba l'avant boni kozela 40 ans yo comme na 40 ans au bali mwana abotami inane ti akinozo diplôme akoma licencié 24 à 40 plus 24 ça fait combien seulement on a doublé puis moi 3 fois moi ba mboka na biso pesa pena ba ane mususu moko ane ane zakile mususu no ane moko ba tangite ce que ndenge nini au monte que no o koma papa ya 65 ans moi nazana un bébé et au coup signer les bulletins moi na komo wanga nao c'est notre pépé au komo pesa son une école ya bana donc bala avant mais c'est très important maman ça Bible zo babo je souhaite que les jeunes gens se marient toutefois qu'ils aient des enfants pour éviter l'impudicité. Je souhaite que les jeunes gens se marient qu'ils aient des enfants pour toutefois éviter l'impudicité. Tant que vous balatez vous a exposé l'impudicité ba pasteur ba balaté baza exposé na impudicité nanga mo pena miti na kati donc il faut te bala toza exposé yo diriger église munene boye pasteur Bombe na limité olingo balaté banda o bandi ko diriger bazo biso bala ono na ko balaté ata batu basangani lokola stade de martyr bazo emba bala na balaté na nan jeune na luka mbongo bala yo zo luka mbongo bala poni ko saka na batu boye poni ko kosa batu boye non ce n'est pas bien so nzamba pa mbolo na mbongo bala diriger une église il faut avoir des responsabilités il faut ko bala c'est très important tant tozo teya ka ba limité toteya na biso moko. OK moi-même je suis là dedans il faut to bala via célibat eza malamu te célibataire là la pongi ndam so ko problème nenga na bela kia yo moko na kata ndako mayele suki obenga nani nana obenga le médecin nana ko benga
ambulance ya kozwa yo mutu te okufa poza yo moko. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nzambe ye moko mokili ya bato amoki no eloko eza malamu te mobala azala ye moko. Mais ozonga kodemere yo moko lokola apôtre Paul. Est-ce que oza apôtre Paul? Apôtre Paul a demeraki bongo. Bon apôtre Paul vi na ye avant comme apôtre balobelango. Est-ce que apôtre Paul azanga ban balobela vi na ye te? Mbongo nyonso bando pese na gouvernement pour que nous maltraiter ba église abo marabato akanga ba chrétien. Mbongo na bando sana ngoni. Yo ka sa apôtre Paul azanga ban. Makambo nyonso na Bible ba komate. So otangi na livre na Jean balobi ba miracle nyonso ya Jésus Christ na makambo salama. Soki ba ba koma na Bible muto ma Bible na maboko azate espace moko ko contenir Bible yo ezate. Il y a eu beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances qui se sont opérées, mais ba koma ya ngote. Donc, nazonga les réponses nanga par rapport à makambo ya voile. Rebecca tanga moni Isaac azoya akiti simba moko voile. Et Isaac ne moto yaki kotombo la voile wana. Ko kiti sa voile wana, eza signe justement il y a respect, il y a honneur et pas mobile. OK. Ndenge moko na Bible pe bazolo abike non. Une femme ne peut pas prier ni prophétiser mutuna ezala polele. Moi ce qu'elle a prié, elle a bonne il faut mutuna azipika mutu pour honorer qui? Pour honorer son mari et la présence des anges au plus réel. Bah comment les anges na S. Donc moi ça ko sambela te, ako prophétiser te mutu polele pour na ko honorer mobile. Ne Rebecca azaki sage, azaki intelligente, alobi mutu ya roi nanga. Obi que non, Sarah va nommer Abraham monseigneur. Ba maman ya lelo, abenga mbali. Patrick Jean-Louis. Mo Sarah ben Abraham monseigneur. Ne mon père Rebecca, azipiki mutuna eza azola kisambali que non ozali seigneur, ozali maître na ngai. Ne ngwa Bible zo ba que non, femmes soyez soumises, mari aimez vos femmes. Soumission balobaka na Bible on a profité les choses pour na répondre. Et ça raté comme ça moi si il doit ndaku té. Oh, femme soyez soumise. Moi c'est déjà zobang. Et comment maman, mobile pas zo ça et comment maman soyez soumise. C'est que l'axi ata téléphone nanga comme kate. Yo papa obanga na téléphone na yo. Et loro nini ezara na kata téléphone na yo. 1 plus 1 est égal à 1. Oh non, téléphone à moi c'est la simbarate. Yamba la simbarate. Keba, il y a des choses là-dedans. Papa, il faut y avoir un téléphone à maman. Maman, il faut y avoir un téléphone à papa. C'est le docteur Mobix qui dit cela. Pour la Mobix, ça va mariage. Yo, zo bouya un téléphone pour nous. Vous en avez quelque chose, vous en avez quatre. C'est que bala, vous en avez banzonzing. Oh, maman, vous n'avez pas yambi blandine. Blandine, soit moi, c'est mobile na yo. Oyo ka maman repose au ressenti. Pour basi, nous avons fait ça, mon discernement. Il y a aucun bambanda. Vous comprenez, il y a discernement. Donc, c'est un zamba oriental bango. Ouais. Ah, basi, te. Basi, pour nous orienté bango. Basi, un esprit de discernement pour nous aucun bambanda. Et puis, basi, ko pressentir. Ozonya vate pour nini? A senti de ma bemo eza. Ata mbala kosi ndenge ni mena kata mbala ebike no azonga keleta. Alekana na kwemo ko boy. Basi ba presentaka yango parce que baza ba aide semblable. Alors femme soyez soumise. Yo comme monde ça moi se passe. Yo kende ko ke omela mama moko mapio na yo kuna. Mais otiki na ndako. Oyi mama saranga na no condamné na ba époque na ba l'an 2003. Wana tozokola na moi ba chérie. Obimisa ngate biso ka logique kaka lo sambo na obimana ke wapi mbala msusi koyo na vana ndaku tongo ti butu na obela te donc ke loko mozo kanga na kingo ti na bimi tan na bimi no ki mamona se défler na bi et c'est que basi ba ka ande pas yo kotika mo na ndaku te isolé oboma eti ako nuna avant okobebisa ye kendeke na ye na bisika ba plage. Alors tu peux kilo tes ali sumu te bande ko ba Kristo. Ah docteur bapekisa. Bapekisa wapi? Ah. Bible dit que non, basi balata bilama mibali te. Bon yebisanga. Bilama mibali ezaka nini? Ezaka pantalon. Pour ba juif ba onyo surtout balata ne ba robe. Siko moi c'est là te bilama mibali te bilama mibali ezaka nini?
pour moto akanisa que no bilman bal ne pantalon mais ce que liloba o ebimé pas ba juif bango nyonso na basa me balata ba robe donc c'est que bas pene bolata ba robe bolata ba mibali or et pas ba juif et ça la ba robe mais ba robe monsieur ça brodé na forme ya basi ba robe monsieur ça brodé na forme ya mibali ndenge mo pena ba pantalon ça brodé na forme ya basi ezali na forme ya mibali pe ezali tant ba bi moi c'est là ta bilamba mobilité c'est que là ta pantalon ou ça brodé na forme ya mobile ndete mais on a ta pantalon et ça brodé dans forme à basi. Mais donc ta culotte na plage et qui ça mi. Culotte na plage et ça mi côté nin. Bon na plage on nager. Bon ba nager en nin. On nager na veste maman ata binomoko. Bible lobi boye na Ecclésiaste. Ne soyez pas juste à l'excès. Ne te montre pas aussi trop sage, tu vas appeler la mort avant ton temps. Ah? Ne soyez pas juste à l'excès. Ne te montre pas aussi trop sage, tu vas appeler la mort avant ton temps. Kozara juste à l'excès. Juste à l'excès. Bible dit que nos films ou bongi na mkongo azoba. Si ma film beta mwana. Bible dit que déjà un enfant laisse voir sa conduite si elle sera bonne ou mauvaise. Éduquez vos enfants. Un père qui aime bien châtie bien. Wana ezate bano ya poto bano poto meko beta ya bengi mbila. Ba ba de tui numéro la police té. Ya mba za bongo. Au moins que nos mamans tournent avec amour maternel. Eric yoka mwana poto. Oui. Est-ce que tu peux faire ton devoir? Non. Pourquoi? Je ne veux pas. Ah, faites comme tu fais. Hein? Donc, t'as l'élo et ma bien. Wana, bana, ya poto wana. Preston, ne sois pas comme ça. Tu es un Africain, hein, tu sais. Il faut avoir un comportement sain, digne des enfants africains aussi. C'est comme ça, Maman Sarah. Aujourd'hui, Marie aimez vos femmes, il faut me bali à linga moi sinaye. Ko linga moi si ezaka teta mazaki to kaza na taille za basente bon le biso abeli. Il faut lingaye. Alors ezaki na moi si moko boye tant tout ça qui ba jeune. Moi so na nek to no dragi ba fille. Na biso no na lingi yo. Atuni ko linga po nga poza ilongi to ko poza taille bien. Abi olinga pona bongo na kolingote na boyo mamu obonga pona abi mukolo elo ngebeba nata ebeba oya lisute c'est que soki olingina linga lo baboye na lingo mubimba na yo wana taso ebebi ozaka nanga nabi o batu na batu bazana conception na bango voilà quelque chose mobali faut linga mwasi na yo au supporter et puis na bisa batu boye tu ne trouveras jamais une amie parfaite. Oh non, moi si fois à koka attendre classe, à cause attendre classe maman bana miki. Ah oui. À cause attendre bien te mais se comporter le roi mukolo. À cause ça mayele mingi mais aibola maté. La ki sai tinda na foyer. Yo ko boya moi ska boy. Oh non aibola maté. Biloko na biso ba lokele. Li folo tota aibola maté. Mbembe aibola maté. Te na linte, il faut na ba ka lokele. Oh, oko ba lokele mais ça muta destiné na yo te. Oh, j'aurai problème. Vine baby. Et puis biloko na bikolo ya bikolo kwa mutaza muluba, il faut baraka muluba. Et comment ma wapi na Bible? Oh non, Abraham atinaki serviteur na le plus ancien, ake no bala mosque pa papa na bango ni za Abraham ne poko wana. Bongo lelo, atoza na poto, atoza na États-Unis, ata ozana na Australie kuna ozokanisa kaka na Kasai. Il faut baraka mwasi kuna basi bazate. Moulimo a tribalisme on les a bien été. Zambia pas moula le fait président Mobutu. Président Mobutu on a gouverneur à Kasai. Atini ken Équateur. Azu Équateur atini ken na Bakongo. Oya Bakongo alinga ki unité nationale. Biloko les a très bien. Au moins que nous l'église pasteur Mouluba bat balandi baluba. Baba lanka baluba. Banzemba baluba. École mususu écoute l'église on est comme au sentir mal à l'aise. Et okima. Pasteur Moussoel au moins babilonka baswahili wala ni Moussoel banzembu kaka anaweza baswahili au moins no baluba bakimba ngana kutu bakoyate bakongo au moins kaka no ndinga mbote PV alongo PV sakumuna au moins batu ki kongo na kikongo biloko wana ezabiente osomona. Il faut que nos unités nationales aient la pour Makambo et vendre bien. Alors, Rebecca a dit qu'il voit Luana et ça qui pona
kopesa honneur nde tomona bato balata voile mais lelo ekoma ono mwasi abota aolata voile te oyo abota te nde aolata voile te ato bota so babali il faut kitsa voile kitsa voile wana elakisi kaka no marque ya respect eza encore respect eza ko respecter mobali voilà. En tout cas merci beaucoup docteur Patrick mais kota plage wana epekisami nango te mama Sara nalobi sikoyo plage basala mpona batraite fo kende plage okende plage te mpona nini plage esika bien ozo nage mpe oyeba konage te kuna oyekola nage olati mabouye de sauvetage ozosakana mpe na mama omemi mama na kati ya mai omemi ye ata oza paster omemi mpe mama lakisa maa bolingo mari aime vos femmes basi balinga bamema bango so okomema mwasi te na boyi mpona mokili mwasi aza monene bakoma ya kilo me na mai na libanga ata mutuka ezala pepele omemi ye ese mpe mama mpe mwa bien azo revivre mpe bible elobi boye pesa mwasi joie na ye pesa mwasi joie bino otanga cantique de cantique te pesa mwasi joie omwa bapapa bakomoka basoda na kati ya ndako aza général colonel na kati ya ndako soki azoya bana rambo azoya rambo omwana biso rambo castello lion papa bapesa okomone ozala botala sala mpenza étude bien meka kosonde omwaki nozala na kombo papa bapesa okombo omwa vie guépard vie shérif rhinocéros na ndako koseka te sala examen de conseil ata ndenge oza mama Sara luka oyeba na bana bazala wana bapesa biso kombo ti okokola ti okufile biso oyeba kombo wana te mais omona mokombo okomi koko na sama seki orabo tigre bana babengaka ne tigre oui neti mokombo mosusu nazowaka boye na orchestre na nga nazoka soupçon Mobutu ti ebi mpena polele Mobutu mpo nini ose so apesi baide na ye lingaka baide na ye te bakombo epesamaka para ndenge oza boye oza na kombo ndenge oza boye lukas kokombo di bamama général bazali bamama colonel bazali biloko ifo évite na ndako yango wana sepelisa mama na yo bakoma mwasi na yo sale ba bien sale bakado yango ekende wapi omone ekoma lelo keno mwasi po alata super il faut bota mwana nde mobali asombi super boso akoma na 10 super ndenge nini seke il faut ba na 10 sikoyo donc mwasi na vie na ye alata 10 super po bota ba na 10 non sala mwasi no surprise oile grumette oile chaînette oile bague bakomaka baflaire baflaire tolingisu baeglise mosusu mpe oyo balataka chaînette te balataka ni te oyo tolinga or te tika hypocrisie wana bakabela motuka nord yo olata te montre olataka so eza nord yo koboya yango oyo biso olataka or te na église na biso or eza lisumu te na bible olo wana so oke na lola so otambola na or te soki ekoma lisumu ndenge nini o paster alati grumette alati chaînette ekomi péché moko mosu foto olobela makambo wana o magie o tout ça sala mwasi no surprise yango ekena mobali mwasi ope surprise eza te po église osambelaka yobra na mise te mobali mpe osala surprise ya or te chaînette te ata soki kabelo te soki eloko moko te mibala ya kado bongo bazalaka na bango mama sa depa mpe ya mwasi mpe basi mpe bakoma mpe baya nkoi na kati ya ndako te naolamba te naosala eloko moko te ngai soko yo okutaka mbongo na ndenge otikaki nous les femmes en Europe on n'a pas le temps quand tu viens tu rentres là-bas à la cuisine tu prépares parce que je sors tu sais que nous ici on travaille on bosse à tous à partout libala érotique à la libala femmes soyez soumises mari aimez vos femmes soki bongo te okotanga mibali et puis obenga ma femme seule ozana poto malili ya poto yo moko kofuta ndama nyonso tu sa mobali basi poto balelaka que non il faut dans un mobile pour équilibrer ya futement ndako ngana futement gaz ya futement eloko boy ngana mais ozo sala mabe comportement za malamu te otika la yo moko ko souffrir na bana na ndako na nyonso tu ko souffrir ato tia teti pour ngine ko za bien te ato tia teti olala bien te bongo siko bana obota ndengeni ba plaisir sexuel na o mesanaka déjà na mobali et que mobali a sauté au komandumba parce que aux ans on peut jeune à tous à 35 à 40 ans tu as encore droit ya aux mobali
il faut bobongisa ba relation bobongisa libala makambo na zoloba et sexe yote makambo na loba et distrait yote mais zala consciente je parle du combat spirituel le combat de mariage et loko ni nesa que no bat ba vande sika mon côté moi biloko négligeaka et puis maman Sarah limisanga pour nous répondre pendant la question de m'souté problème il y a propriété et ça na combat mariage na combat mariage propriété oyebi basi msusu ba ko brosser mon côté mon côté ça so aneo ya ko brosser mon zelana au moins ni pas brosser na il faut ça na dentifrice na yo deux il faut ça na brosse ça ka mon côté et ça na brosse ya makasi ou ekene na basuka minu na brosse oyo ya pété pour na liboso minu aneo ya ça ça na kirlang lo mo za boy mimi so na poto ya la te mais commandé ata en Afrique ya tozana ngo belé batata bazana ponga bi bateka bilo mo kekele sala boy soko brosse na dentifrice o brosse na brosse munene o brosse na brosse muke o kire lang na yo o banda bana tongo ti pourquoi o tia mundu na muto yoko solote mais ça moi c'est mususu mubala opese bisite donc bala zaka watu bane pa maman mais pourquoi pas hypocrisie au yebisa moi cité que na yoko solo munoko basi mso ato yebisi pona ye saleté za vie na ye OK avanda na minu ndenge za minu boy na banzela minu soko ke hôpital te ozo ata tonga to libende zo bimisa olonga ba jaune ezaka wana moi c'est si fois c'est kaka boye minu faut za pembe lo kanza mbala papa wana to bana mnoko na zolo no mona zolo wana au moins que no mbala msuba kimarula na basuma mbala lali na mwasi mbetu moko mbala talisi mutu côté msusu mwasi côté msusu pour une respiration mwasi ebimisa solo mabe. Là, je parle comme un éducateur à la vie. Voilà. Pour avoir diplôme d'éducation à la vie. Zolo neza bonne ba sukula nzoto ba sukula pe zolo andeo ya nzoto mobimba pe. Bazala kana linge oyo okotisa na zolo na yo na ba savon ezaka piquante eza na soude caustique belete okotisa na zolo na ba kirne o ba benga ba tige coton ça maka pona matoite okotisa na zolo bien au mona que non babiloko wana ba ekanga kamon ebimi bien okobimisa solo ya bien na zolo ndemo pe na matoi na yo papa musu basala basi ba caresse tina ba matoi au mona que non maman eza permis te ndenge nini totanga no na bible na noir obino buluka makam Galates chapitre 3 verset 15 question autour na maman a permission mingi Bible Biboye, frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Une bonne disposition, bien faite, prise par un homme, ce qu'ils ont malamu, motoaboya ya moti. Yo kan sike non ne balba ke non munoko faut tout munoko maboko faut bon siko caresse o mi bali basara basi siko yo caresse fait ça non so si maboko faut maboko na maboko c'est maboko faut si maboko buluka beta nini wana ya bana bano beta wana shisha wa shisha non c'est pas ça parlons vérité soyons vrais bon ce qui peut misu c'est que misu fait ta misu pour ni misu ya ta pétai pour le monsieur Rotala peut botter à moi si. Yo lobi etali peta etali basse, permettez-moi, je dis la vérité, c'est une mission auto analyser ensemble et déranger auté et c'est pour ça yo ka ba vérité peut aboyer pour oye ba pendeni ya ko vivre. C'est que monsieur fait ta misu boyaka. Et ta la zolo de ta mnokote. Zona zolo munona mnoko wana ka geazi oyo Elia tindaka yake no sambela mwana oyo ya fille de cinéma oyo akufaka babi no geazi akili na chambre haute azum no katotia no zona zolo maboko na maboko nzoto na nzoto alali mwana ti mwana yeko se chauffer kasi yango wana babi ba prière ba pasteur be ba te pasteur osala ngote na mwasi ya bato oh mwasi ya bato mwana prière ya geazi te prière ya geazi wana prophète kosala ngote mwasi ya bato mobali na ye ayo kanga yo
délivrance au lalissier. Bible vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ou on a inspiration oyo Élisée atindaka serviteur na point barre. Quoi vous avez une inspiration on a au comme ça au comme ça une inspiration prophète Élisée. Yo za prophète Élisée. Allez na bureau na yo ya kuyamba bato chambetu. Allez kuna moi ça bato yo tie metu kuna olalele maboko na maboko zona zolo munona munoko. Ne délivrance. Ah papa OK makala OK prison. Bilo bongo eza biloko oyo eza mabela kati église. Eza biloko ezo buma église. Alors propriété na bande koloba par rapport ya maman. Eza malamu. Au moins parce que nous sommes ta kingo na ya. Ozuka osimbi maibo. Olexim sapina kingo na ebimisi ya biloko mo basalite. Moi si akozanga citron te na ndako. Zanga parfum, moi ça kozanga citron te. Eza na o matana taxi biso leka na zandu. Omona mama azo leka na wana. Otuni oyo parfait oyo loko nini legal pembe na ngai. Mais ndengo wana moi ça so voter mobile na ngai linga ngai te ali obima bima azonga avant mbala azonga avant ndenge nini. Il faut citron. Citron na ba partie intime na yo na mapeka na yo. Et puis moi ça malamu fa c'est rasé. Moi c'est comme dans la forêt équatoriale, ce n'est pas bien. Même à tes aboués m'balango, mais ça dérange. Là je parle comme un papa. Je parle le qu'on a été en kilt ya ba maman. Oyebi basi ba bata otana metute. Metu ndenge za wana, metu za pina ba thème nango. Thème du jour. Thème du soir tu nanga thème ya mateya, thème du jour. Lundi le monsieur no blé quoi. Lundi drap à blé. Mardi le monsieur à rose. Et puis maman kolinga ba couleur sombre thé, vert caca, couleur noire, couleur blé de nuit, rouge bordeaux thé. Faut ba couleur mo ça bien na âme. Lundi ko zana thème nango. Et puis tango décorer metu. Metu za pena ba expression ko zo da ogumé mo c'est mo forme à papillon. Mo forme ndeki. O temo mo bale ba kamwe. O kombo le chambre no bien. O temo parfum. Parfum va moins cher bima na ngwawa. O tient na mettre na yo parfum bien. O décorer moi drap. O seulement ni na yo. O créer moi ni mo bala mo mettre za roi cimetière tel roi cercueil té. Yango mo zolo tabandoto mabe à partir à mettre. Na ina biso mama sali kamoko. Oyebi ke no tant to le kisaka ko la les attendre belé par rapport à ba musala na ma mususu. Muto asala 8 heures de temps par jour. Mais ko ka 8 heures te azana pause, azana era kolia, musuna bureau pe ose lo peto vandi pe. Era muso sema musala muke. Butu sa ko bureau mais azapi na musala pété. Mais ko lala yoka. Somba la zongi to mo sa zongi ngalala. 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures, 0 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. 11 heures de temps muto lala esika moko. Eza place au sakanate. Na mbeto ne muto azwaka vision ya vie, soit ya liwa, soit ya bomoi. Eza place moko soko bongisa ngotie sointé. Spirituellement tu attires des cauchemars et des problèmes sérieux. Ne via batezo beba parti ya propriété kaka. Parce que ce que saleté za le diable ya kawana. Vraiment. Eza na ba produit mususu pona ba partie intime. Ya moi si. Moi si à cause na so mon côté cantine mon côté. Cantine au sokola nzoto pona ba africain ba sokola ba kikoso. Ba tumso baza évoluer baza ba mai ba douche, mais so comme na intimité na yo eza na so nango et soumet moi ça cause na soumet mon côté. Et soumet nzoto na soumet intimité. Moi ça cause ba produit pour éviter des infections. Infection sur le côté lui est belé et puis sa stérilité. Papa n'a pas été, papa pasteur n'a pas été problème bon pour na ben infection si la raté. Ato juzi mais infection benga na mwana wana. Et bomier. Ata mwana na botami, ako botami na malformation, déformation, infection. Et ko côté peu mwana kufi. Et ko peso malade mususu oyo, et ko bamba le belé. Bablo ba obela ba impuissance sexuelle wana, ba prostate, ce sont des infections. En tout cas, parenthèse aux photos quand on a la sujet à propriété dans l'ibala. Je crois prochainement parce que bon des livres bon c'est que on a que ça attend qu'on a toi bon ça n'a pas sujet là plutôt là qui
En tout cas, merci docteur Patrick. Tokangi parenthèse. On a tout, on a kuna. Ok, écoutez à papa. Papa va changer va sous-vêtement. Ah. Tout le bélango malazoya. On est Tokangi Béli. Docteur, ma papa. Oh, kaote oh mobile sola bimsa taba sola taba. Pe mon to se panelo rango. Tout que na va sujet du jour na biso. Nous surtout ezaka dans le combat spirituel. Papa pe belé penza pour la propriété. Ah non non non. Papa pe belé za propriété. Ako utaka ne wana salté na ya lalimba amoko. Bravo et pas maman. Maman bazaka même na soin. Mais papa ako ya bongo. Angali aka. Amo ape muninga atandi mbetu ne a pembe me a salika na nko. Moi ça sali thème na ya pembe. Thème du jour. Donc parler aussi les couleurs, les thèmes, les couleurs. Ba couleur relaxanine. On a il faut qu'on notifie en tant que ça va thème na couleur bleue, tant que couleur bleue laxinine, couleur blanc. Oui. Ça annonce quelque chose. Les couleurs ont des significations. Nous avons besoin de sacrificateur bi tango bandola te lamba na yo ya sacrificateur couleur bleue, couleur blanche. Nous avons besoin de non ba couleur mususu boko tchango na ba poto eko simba sacerdoce ezaki na ba couleur exigé na kati ya Bible. Par exemple tabernacle ba couvra ki on a poisson dauphin zaka noir engo la sanini donc ça petit ya ba chocolat et de couleur jaune, couleur rouge, ba couleur nyon surtout na kati ya ndako. La couleur principale, la couleur diminutive. Voilà. Merci beaucoup, docteur Patrick. Nakangi vraiment parenthèse, c'est très important la propriété pour le belango mikolezo ya. Alors, naolinga mingi to lobela likambo ya kobala bana. Ok, merci beaucoup likambo ya kobala bana, maman Sarah. Na Bible, Moïse tango akende ke pas sacrificateur, Jétro asali 40 kuna azoki mwasi comme ya Sephora abotaki bana mi balé ya Gershom na mwana mususu wana Moïse asundula bana wana papa bokilo aboko la bana wana Moïse azonga ka isusu na Égypte asaki 40 ans en Égypte akim na désert 40 ans azongi su na Égypte pour na libérer peuple de Dieu basa la 40 ans ya marche na désert tant ba comme na désert Moïse abimisi bana Israël Bible zo ba kino Jétro e na bana Moïse bokilo ena bana Moïse apesi Moïse bana apesa Moïse bana abupia balobela te makambo keno Moïse bala bana na yo otika ki bangwe papa bokilo Jétro sikoyo ena désert awa toyelo bana bala bango te Jétro zu bana Moïse ayela Moïse bana ye po lelo koma keno soki babokilo babokoli bana Pozo bana, il faut au bal. Et ça juste ce babokilo ba boko libana. Moïse ba ele ya bala place. Alors lobi na lobali kam oyo ya ko bala na bande ko utiliser français moko pour na ko éviter français o ba français ba loba na répéter mo sur lelo na académie française que non je marie ma fille. No bala moi na ngai na lingala. Mais na français zo bi mo kanit no bala si sa moi na ngai. Na lobaki selon moi ceux qui n'a commis en France, l'Académie française, pour nous il faut changer. J'ai fait marier ma fille parce que en Afrique, ils ont aussi maté français na bino. Ceux qui n'ont pas l'Académie française, en France, n'a pas changer le kouana. Que non, j'ai marié ma fille. Non, j'ai fait marier ma fille parce que y a un côté bondoki. Camarade n'a pas problème maman Sarah. Ba baby c'est les moines. Mwana koma ki zengi ti lelo camarade wana oti poto aye babi ke ne faut bala mwana famille moi si babi ke ne faut bala mwana mais maman mwana ndimité aboyi alobi ke non ngai na lingité mwana nga akende côté ya maman mbanda et lokwa mwana mona ke non papa oti poto mwana pe azaki influencé mwana landine papa azui mwana papa kena mwana famille ya mama babeli si mwana komi kizengi liboma pona makambu oyo kindoke fandi wana
Tant que je vais à la moine, ça va cérémonie. Na François, je marie ma fille. Et aux yeux au Kenaï. Moi, je pense que non. Ceux qui, par exemple, me balent à Saint-Aka. Et que non, moi, na tigala akuna. Ma famille, je vais à ce moment-là, si âge au tika, bah, je vais tikel mobile. Parce que l'État a prévoyé, âge moko oyo, moi, n'a pas pas mobile. Âge, monsieur, moi, ne fais toujours pas ya. Mais ce n'est pas mobile, on met la 1000 qui a au naï. Alors, âge, moi, n'a pas maman, ils ont prévu dans l'État. Ce mbalé ko joyeux, reconnaissance. A ko pesa ma pour ça la cérémonie. Ba cérémonie on ande mabe. Au mona ba cérémonie mususu, net mona moko ta mbala ko bala ye, papa ko bala mwana. Po ba pesa mwana. Ba zu mwana ba suye na liboko. Ba suye na liboko. Alors zo kende kuna kanisa kabiso. Donc en quelque sorte ba tie tatouage. Yakindoki po ba zwaka moyen ya ko repérer moi na batie GPS ya kindoki. Donc moi na lo bazaka pa na biso attaquer mais akanisa biso. Donc ba mona ke non moi na ko akoya ko bossa na bango. Il faut ba ça les cérémonies moko boyi, ba c'est long événement pour moi na bossa na ti. Et na kata cérémonie wana kindoki ezo banda wana. Pratique wana na sipira na ngote tika papa ya mwana asala ka symbole moko ya bien et bo libérer mwana. Et ça te bo bengi noko bobengi soki nani mbongo wane komi noko penga na kolia mandam ngana ko zope maboy o ngana zo belé o no botindel mutu na mboka te e boti ba problème ndo mona ko mona bongo soka ke libala et que no ba cérémonie salamaki akoma kuna tamso abota te ba stérilité belé mitala malamu ba ka ko bala yo mona o ezolanda biso yo mamo ezolanda biso ozo connaître problème na libala mais basi ba bala papa na binoti sur les plans spirituels papa na bino bala yo. Il y a une pratique on a robala mwana na ko autoriser monter biso toté à combat spirituel to sakana na ba moté chaque mot compte chaque geste compte il y a ngwana na bono makambo ya français oya je marie ma fille batba linga te etalingate ngana lobby selonga ndenge Saint-Esprit azo inspirer nga alors ko bala mwana et posera toujours ba complications sur le plan spirituel à l'avenir papa salama geste point barre. Merci beaucoup à Andette au succès mission à Bisso. Discussion à facture to Lobelango lobby. Docteur Patrick Kobala Ebembe. Ah, maman Sarah. Ba pratique en Afrique nga zo ibate. Mais ça biblique té. Tozo kama likamoyo. Balbi na Brazzaville comme ka bongo. Ba bali so pena Ebembe. So ba bali so Ebembe cérémonie ti aussi me Ebembe o yami Ebembe. O baiser Ebembe. Na Brazzaville au baiser Ebembe mais na zo bateau ba secte biloko yuti wapi yango na bisaka bato so vani na mwasi ya bato mwana ya bato bala yi tala ba conséquences yo liko bala mwana bato te ovani na ye surtout bandeko na biso mingi oyo bavandi na poto bolimbisanga na bisa no vérité ba mibali mingi ya poto balinga obala basi te bavanda kaka na basi bavanda bala mwasi na yo po longa na ba problème yo loko lingo bala mwasi wana te etali yo ozomona que non c'est une occasion po ba parents ne baza musika ha okubebisa vie na yo soki ovanda mwasi ya bongo na Afrique awa tango mwasi wana kokufa nde okoyeba siko que non ha oliaki oliaki ligorodo les mêmes jours bima makwanza te wana proverbe ya baluba ole ligorodo lelo Peter makwanza bima alors soki que no mwana mwasi na kufi bako balisa yo ye na makasi soko za na poto omonga no famille za musika bako sala cérémonie wana ba efe na ba impact na ngwe ko landa yo soki ba balisi yo na Ebembe batio na contact ne Ebembe nde na bible ba benga joug omoni obalba que no l'option prise les joug ezelo nini joug eza nzete munene oyo batiaka banyama mibale bakangiso na mutu ngombe na kingo ngombe oyo bakangisi na kingo ngombe oyo po batambula esika moko balabure bilanga siko yo mutu za viva tango basala cérémonie babaliso ne Ebembe oza viva batio joug bakangiso ne Ebembe boko tambula esika moko pratique wana ato lali bozana mwasi wana
en quelque sorte batie on a mari de nuit moko boy wa kufa batie aza permanent avandi wana azo lande la vie na yo au bala suti so bali moi na kufa yo vandaki na mona batuti au consommer qui est et compétent ba consommer yo et il y a ce qu'on appelle en français nécromancie, invocation des esprits des morts. Wana siko eza sozo invoquer te mais batie on a mort en permanence basai bino joug. Non mo muto na poto mais azana joug na muto na Afrique. Donc batie joug makambo sala esimba te ozana na joug. Yo ovanda na mona bato. Et puis ko bali sa bato oyo bakufa na bato baza vivant et comment ko sala m'appeler mususu ti moi si azana na bomoy. Ozana moi si azana vivante. Mais sur le plan spirituel famille na bango basi ba bokele mauvais so ba bomaye po ba tumsu ba tamula ka sa kufa déjà yo loko va na mwana wana basi ba bali sa déjà na mutu oyo akufa ni makambo esimba te ni makambo progresser te malade kotika yote obola pauvreté kotika yote bandoto mabe ekotika yote parce que à côté de toi ozana joug ozana mwasi oyo akufa. Alors pratique wana exactement mabe pona ba papa nyonso tout oyo ba vandi na bana ya bato yango ke no Jacob tangu Jacob abalaki Rachel ba ko pesa Léa Bible dit que non semaine elandi là-bas ya pesi Rachel mais Jacob a vu na ko travailler pendant ko 7 ans na futa nyongo kotika na mbongo ya batuti et puis makambo na ya pesu pendenge ni mama Sarah soki mbala sisi dotite tangu facture bakeno ko discuter on le ko que non to lobela ngumba lezoya d'ici soit facture wana so mbalo sisi mbongo na facture te baka ko profiter pe nakata makambo au moins que no ba bonga moi c'est avant bako bombe pe physiquement pona nyonga facture parce que kindoki ko bomo pona gratana ndoka ko bomo pona mikate pona nguba nde abena jalousie mal placée oso mutuka mutu okelo likunya pese mutuka ibo tamusa pete ola tiktok mutu asepelite muteme baby zobila moi pese ezata eta inaeti. Voilà quelque sorte ce qui se passe sur le plan spirituel. Je parlais du combat spirituel na makambo nyonso bolandi soko zo se retrouver na kati wana luka obongisa orégulé koka esengote komona ngo occasion te. Voilà quelque sorte comment je pouvais répondre à ma question na mukula lelo. Merci beaucoup Dr Patrick, merci d'abande connaissance tout bolandi biso. Dr Patrick to komi na suka émission na biso na bitoza na message moko toza na ba dédicace ya ko pesa na bande ko ba kolanda yo to ba vrai na yo na tikeli yo caméra. Merci beaucoup. En tout cas, dédicace zaka na babone nyonso nzambe apamula bango. Bato bazo landa nzambe apamula bango, bo bazo commenter nzambe apamula bango, apamula pe maman Sarah na bon délivre. Voilà. On a le lot, en tout cas, merci beaucoup. Tokutana bino mbalasima. Au revoir. Une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com, site web
c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.